Nina. Il y a eu troisième. Ah, c'est troisième. 74%. Mais ma fille. Mais elle n'est pas contente. Pourquoi tu es triste comme ça? Elle n'est pas contente. Elle Maman, maman. Jamais troisième. Maman, la place ok. Ma fille, viens. T'as réussi, maman. T'as la yoka. Au concours, nous, on sera premier de la classe. Les deux, troisième, ma fille. On sera parmi les 5 premiers à classe. Ma fille, aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, maman, c'est un 5 maman. Aujourd'hui, moi, nangai, nini. Maman, dès que tu travailles en classe, maman, Blandine, maman, qu'on les kangai, maman. Moi, nangai. Aujourd'hui, moi, nangai, maman. Qu'on s'est dérangé, ok? Aujourd'hui, troisième, c'est pas un problème. Maman, motema kitinde na sabo motema saki likolo na bi soki bozwa kite na sota la lieu eseka ko yela mona nanga bosa le sengo na ngai maman mes sincères félicitations bosa na ba cadeau ya makasi éternel miséricorde éternel sauve mon âme juste éternel sauve mon âme éternel miséricorde éternel sauve mon âme. Oh Éternel, garde les simples. J'étais malheureuse et il m'a sauvée. Allô Yaya. Oh, allô Bagata. Allô Ndeko. Bana bazui hein. Est-ce Loba? Nani? Bana bazui Hydroquinone a passé 6e. Oh, Nzamba Zalokumu. Et puis Orgazi a passé 4e. Donc, Hydro, 6e. Ouais. Orgazi, 4e. Maman, Nzamba Zalokumu. Yaya, esengo na nango. Obi kembo on est bébité. On est bébité ya nangai. Ozo futa minerval cher. Mais tant de baba zo sepelisa yo. Merci. D'accord. Ça va Yaya. Ça va non ça les maman cadeau. Merci beaucoup. Merci, bye. Tata, moi, ça m'a félicité, Bino. Vas-y, maman. Maman, Azui, Ozo Bazui, yo tanga. Yo linga makama class. Kasi nalo la révolution na yo tout neta. Tabala maninga. E bongo yo tata. Omoni ermo na viko, ba tata. Ermo fo baza na autorité liboso bana bango. Pour grand frère na ngai, ndinga zani dictateur na la sepela nanga. Pour ceux qui azaka matata te, azaki na autorité liboso bana ete. Ndi pa ne bo sepeli c'était peyo tata ndenge nini. Mwana te batenti, mwana lati biloka matoi, ba mande fatiki, dezo ye banate so aza mwana. To aza courageuse. Nice courageuse. Vous êtes courageuse? Ngayo. So vous avez moi c'est makanzi. Okoko lobate alongo nga. E kolongo langa te dadi. Tano yo sozo zo na ba. Ah bon? 15 heures du temps na ba. 2 heures na ndako na yo. Yebite ndako za ya mwasi. Donc, monde entier va dire que vous avez dirigé un doc et moi la moitié. Yo tano nyoso kakal. Viens. Quoi moi si me viens oui. Non, vous dirigez moi la moitié, moi la balle. Tout ce pe là, bana baninga bazui, bana yano bazui. Moi le lait à côté en l'air de la classe. Et ça joue quand tiens. Si bana va 40 na classe, sur 40, il y a comme on a 37e. Tout ce pe là, c'est quoi ça? C'est dit quoi ça? Oh banga c'est quoi? Hein? Yoza mutu moko lo batete na sokola kabilamba na kombo la kandako na lambela ko liaka makamba classe bonga tata ndinga la telemela kabana yi poniko o bazui kuna ba pe bana ozande muti ya mabe na bango yo pe lisusu yo vedette longo bla matoi longo kene ko effacer on peut se voir la torte comment ça mon torte torne nous on peut ça éducation sur la néayot. Ah bon? Soula. Ah bon? Dans un soula na ye bagate. Eh dadi, o amubali nanga. Comme meka ko lobali kamo zo ngolo bate. Ngala amu aussi na yo. Faut respecter nga. Femme légitime ezanga. Ngala soularte. Na yebisi o moni masanga ni ko lobisa yo. Omoni? Na tongo la masanga ngoko. Mama. Tikanga. Yo faut zo en classe. Nini? Faut que na recyclage. Vino kene kaka do. Vana no nanda kutala ka musique na yo do kutala l'air soke kokiali. Kene ko langa ndeko mesana, ndeko yo lali na yo. Na zo sala ngosi. Mais les habitudes na yo, o mesana. Vas-y. Kuna zolanga sport primis nyoso. Bota kuna ndako. Zolanga milangi nyoso. Eza primis, eza sport, eza dopel. Tout yelanga. Yaka ngo keso me amasa. Éternel miséricorde.
l'Éternel garde les simples. J'étais malheureuse et il m'a sauvée. Allez. Merci maman, félicitations. Félicitations. Prends des chaises là. Malembe, Malembe, papa. Maman est faite, il fait ça. Maman, c'est qu'on a diplôme de maman, la longue. Maman. Yoba kumema yona koko na yoja mwasi. Gayi na kumema. Na boy. Tamute bino nyozo kwa koko sepele tena. Yavanda la vie. Mema na no mwana na yo mama. Kende papa na mwasi. Donc esengo moko na sana ngoto papa ba ngo ebisa anke no bana bazui. Lolobi tango ndako kende kotala motema ko banga na biso ki bazui te ngana kufi. Donc na ebiso na za esengo na ko soso po bango bazalaka parmi les 5 premiers. Donc ceux qui bazui la première était deuxième, troisième. Donc à comment ka quatrième. Mais ça balandi Mayele na ngai maman là-bas. Non. Balandi Mayele papa là-bas, mon père est témoin. Non, parmi après 10e T dans la classe. Nous allons toujours parmi les 10 premières. Et on a balandi nga tata na bango. Wana lokuta te. Malembe. Ngai pe na sepela ka pamba te na baby sa ke mbongo yo podungi se nga le ponza ke ton lelo yo pe yo za ko bimisa bana pe ba pesi yo soso swiki ya malamu alors les amis sengo voilà yango pona ngo papa maman wa bana nga basali fierté na nga papa na bango ça basali fierté pe ya maman na bango d'abord tu es là devant mes parents avec des collants ça on va voir ça après yango wana pona ngo maman papa na organise na recette sa fête boko mela boko bina boko lia pona lokumwa bana yango na papa parce que il a passé 6e, il est 4e. Donc il est bientôt aux examens d'état. Bientôt à son côté université. Bientôt à faire un tata là-bas. Le quoi à son côté 6e. C'est là qu'on a présenté comme ça, on s'est fait maman. À son côté 6e, on s'est fait maman. Non, étoile. C'est mon argent. Mon anga, naza fier ya bananga. Ate bo finga nga dictateur. Na ibo pesanga ba kombo. Et ça pour le coup ma bana ngai pour na basa bien lobby. Nzambe pe asunga yo apesi omosi malamu. Pas de commentaires via. Pas de commentaires. Yangwana je me prépare à conséquence donc samedi beaucoup ya maman inviter ba camarade na yo papa inviter ba camarade na yo pour fêter. Pour le coup ya papa botalanga. Maman s'il vous plaît bon ni misabiso na bosa ya retourner ici ngo lekaki pour Mélanie. Yo moko ebibu maman no amelaka. C'est mes étoiles. Bon papa. Oh, oui, Meli ye maman na bino Meli ngai. Oh mais la bonne est Hey. Wana nini osala? Zonga nano. Oh ma solo wesilika te. Oui, bah, moi, je suis ouais. Tu vois la lème sur le précipité car au bas là-bas. Moi, je suis lème sur le 50 au bas là. Vous pensez que besoin de accident mon bouquet là. Pourquoi? Hein? Parce que déjà ma soeur déjà il faut na kindi. Bon, on va voir. Moni à moi monsieur. Hein? Voilà Juna yo. Mais faut avoir la moi ba réserve. C'est na ça qui si on a pas sur rendez-vous, tout coutana flat les amis. Vanda, hein? Kuna la flat sur la baie biso. Moment tu on a rubenga yo, so na biso qui nous zela kuna vanda. Atati 3h 4h du temps. Il y a aucun problème. Il y a rubenga benganga wana ko piper c'est pas bon. Et ba maman monsieur chéri. Hein? Na zo le bana yo ti. Ba maman monsieur téléphone ngeti kalaka. Mona madame ayambi. N'explique yo ke ngai nde mona na rubenga yo. Yo ko benga nga pampa mate. So madame ayambi. On se montre yo crédit sur ba problème il y a pam. Daddy s'il te plaît. Ngo laksani. Donc ngaso on a besoin na yo na benga te. Dans ce cas il faut respecter un rendez-vous. Oui.
Parce que dernièrement, au Vandisinga quelque part, na zelayo, au yete, na bengate, no dadi, on s'en a mon sandeni. Et darling azali, eh? T'as la taille au pétanga darling de na saboui. Moi ça tonda, eh? Au kakulanga na ni dadi. T'es au fan le quoi statina ni? Non, chérie, écoute. Non, dadi. Na lobby boy. Na peki si ko benga raté, mais ngande fo na benga kayo. Tu sais bien que naza mobali ya libala. Ah bon? Naza mobali ya libala. Okube nga pam maté. Soki ma femme a yami téléphone. Dadi, nga moi cité. Tom so nga kuna sala comment sinon ko tiko sala ngote. Eh boniko moi si to mona epete. Tom so nga na leki. Eh. Ko benga raté nde. Ngande na ko benga yo. OK, respectez ba rendez-vous pour nga na benga ote. Pour so respecter dans no benga. directement pas ya papa. Papa maman mika kosolana papa. Omoni esengo bana na biso basala ka biso. Banda babanda kotanga. Nanu be échoué te. Moni yango siko ba miki kosala demande. Va-t'en au but. Yango na soloba. Lokola bazui nana komi na 6e, organisé komi na 4e pe. Bakende vacances patata masina ba. Pas question. Menga mabete moni allez tozala nanu ba parents ya malamu le pa bana wana. Bana bazo sala sengo na biso baboti. Via, je refuse. Ma candidature est où télé wapi? Maintenant, qui dirige qui? On a na beaucoup la bana nga. Olingi olongo la bango aba que j'ai éducation sous. Je dis non. Allez. Je te dis non. Mais quand on cause un peu tolérant et pas banana yo, pas qui pas muto musote, pas qui pas tata mwasi na bango. Et puis ba okende bango mon côté, ngai moko maman na bango, na ko accompagner bango. Via, tu parles à qui? À mon mari, il est papa okay, de mes d'accord, enfants. ok, arrête là. C'est moi qui suis le chef dans cette famille. Ni toi, ni mes deux filles. Je sais. Je te dis que non, inutile d'insister. Attends. Arrête s'il te plaît. Allez. Ils sont tous qui basouillent pas nangai, basouillent la famille nangai, basouillent que la famille na yo. Je te dis que arrête. Ça va quand même compréhensible. Je te dis arrête. Que ce soit la dernière fois où le ballon va bêtise. Ok? Ce sont mes enfants.
Boni boy bon. Asala boso ko ngite. Si on comme mené, il va sacrifier bon, il va musicien, va ça. C'est quoi ça? Maman a du bail l'air d'abord. Mais peut-être pas même depuis 7 heures. Mais il va quand on va l'ouvrir était. Et puis le logo a tiqué, on a le logo déjà et là là il lobby a chauffé. Tu mais ça déjà à pour là. Donc ta maman je préfère naïe à créer naïe ou voilà là-bas à me l'arner masanga vina enyo sangwan ma kila muteza Hollande yogo musicien à ton âge. Allô maman. Ngai dadi di kamala maman. Dadi pas dadi, tu vas bien. Toi ça la moi mke malamu maman. Na benka po.
na esinalo ke makambo ezochanger kaka te mama nazoyoka bien te place naza na place ya mosala mama yango ozoyoka makelele oza ya mosala me nazoyoka mpela bien te ozoyokanga bien siko na bandi oyoka eloko ozotungisa biso kaka mama awa mwana na yo ebaka ta mama nayebi te mama soki na bomwana amelaka masanga te vi na ye ekóma kaka masanga mama donc boyokani eza te donc bisongo pene ezalaka mwasi na mobali na ye na ndako mama ngai ezalaka te mama donc ebaka ta masanga nayebi te soki yo okoki kobenga mama osolo na mwana yo na mosu liloba moko ekosala mwa bien donc ngai ne boyokani ye te mama na ndako masanga libanda masanga donc vi na ye masanga na masanga mama bible ezoloba tout excès nuit mama ata soki komela ngo yayiliki dosi mama donc komela donc kimi eza na ndako te mama me kala kosola na mwana ole mosusu tranquillité kokɔta mama mpo nakomi mpe kolema naza mpe mutu mama te ngai alingi yo osolola na ye en privé sans moi omeka pe quand même koconseille mama naza lesi te papa oyebi makambo nyonso ozoyebisanga ezokamwisanga epuis amelaka gu moko te mama akomela oyo oyo esili achange butu andenge nini wana minga na koluka nabenga ye papa na aza boye te nga mama na boti naza boye te yo yebi ke baconséquence masanga ekomisaka motu na baniveau ya mabe papa d'accord ça va mama osala pene fort omeka quand même kosola na ye mpo naza quand même mwana motu mpe mama nakomi kolemba mwasi bisengo vie eza nango te mwasi motu asola masanga oyebi ndenge vie ezalaka mama so motu ana asola masanga bozane boyokana te bongo makambo na banda kaka yo oyebisa ngai te depuis bovandi kuna papa ozoyebisa ngai lelo vraiment papa na nga nga na kobenga ye nasepeli nango ata moke te omoni bino boza mosika mama nalingaka kobenga bino te napesaka bino mpe formation mikolo nyonso ezaka même propre te papa vraiment nasengi yo nano tout d'abord pardon papa nzoko alembaka mino na ye te tala bambula bino bovandi papa tala ndenge koko na nga asi akoli boye papa na nga na mandefu papa lelo soki olembi esuka nango abi lobi na lobi akotika parce bino boza mosika papa nga naza na goma so ezalaki pembeni nga nalingai na ya papa na nga papa kolemba te akochange nga moko na kosala nyonso ngai fo nasolola na ye papa na nga nazomeka kobongisa ye me azokomprendre na ye te naa na shwa te faye quand même nayebisa bino bakolo na ye mama komeka kosola na mwana bino kanisa no premier jour bino mbale bolinganaki pardon papa na nga merci papa merci masula natonga meni na media meni na kopa meni me basanga ekomisaka moto na nivo nini te mwana oyo kobatela libala okoboma libala mingi bazotelenganaka na mboko oyo nzambe mobali aza moto akolangala bakata longola fiere na ngai nzambe mwana nga mwasi abali nzambe na bomo lobi bazokisela nakosuka ndenge nini na ofendi oyo mwana oyo obatela libala te mobali so akomi kopreveni kobenganga mama na ye eleki ebambula ebilo bafandi vraiment na saboni nzambe yokotelanga likambo seigneur nzambe kotelanga likambo nzambe mwana nga mwasi asulare ya nini ya boye uti wapi ngai mama te tata na ye te tata na yebi ata molangi moko abie te ngata bokilo oli abenganga mama ye kende na western mama ye kende na lokuna mama eleka boye mobali abenga na likambo monene likambo mpe ya soni ya boye nzambe na nguya ntongo alelo eyelinga bokwani nzambe na bomoi nzambe ngu nzambe ya bomoi
yo pe mama bébé mwana popi na ngai emondele sekola depuis penza kana komaka sekola bisembo koloba te tala lokwa bozabu nane sengo kuzana bakoko boelengi nalobi alors lelo ngala monaki bapapie na bango natadi mwana na ngale ndengi asadi abebisi mbongo bakoko bangme bali bakamateki zame na yibisi yona zane sengo ko adinga isengo yona zane ko atika atuka yo penza yo katse sengo neleki yangai bongo sokina tadi sotu oyo mundele kama tangai me ngara na bietango yo balenga nazala indeni uzala ki pembe ko boete nzoto miki baobenga misi na pembe misi mongo pesa kiti na mema bakoko yakara ki salamba right kama tano ki salaki yakara ki Ogo bekela ngelo na omo iloko ni oyo dinga ko lokotela na mema yo mkolo boyo tika tena mema leke na yo Faut faire ça. Bon, vous vous allez pas bébé. C'est pas ma pauvre, il faut pas s'abîmer. Zako sepela koko. Siko yisengo nini yo. Uyena ngo yetu sepela disonde kilo twake kizame. Yetu bandele fete. Encore deux c'est perdu pour le monde dino tout monde no kanje bana mama fete koko. On est boya. On a biso sepela ti. Pona ni. Koko. Papa vraiment azarata na tendresse ya bana te loko mote baninga nyonso totanga na bango bakenda vacances. Papa lingi biso toke vacances te. Koko mama ko tozobondela papa ndesa botuke ka vacances. Koko ne biso tozwi bino bo sepeli te. Alors nga moto na sepeli no passer classe. Mabe izadi wa. Koko baninga no sto passer na bango ba classe ba ke ba vacances. Mais papa boy toke vacances pour ani. Koko. Biso faut toke vacances. Tato mbesa kovanda na banda kuka bongo koko to posa ke tokende sika moto za pas l'aise. Ndeti mama zobondela papa pour toke vacances. Koko. Il fait que toke vacances on pas attendre. Papa zo boya lokwa toke pa mtu mususu. Koko ezala ka papa ma omeleki makasi koko bino bosola na papa ko bondela biso toke. Ngalo bien. Likambo kaka wana papa na bino zoboya. Boko ndota papa na bino muta zala kana caractère ya ndengwa na te. Dictateur ya ndengwa ne zala kate. Ngana mona te bato bazala na ba caractère kwa mingi baskufa. Po zala kate. Comment moto ko changer te banda na bota yo na koloba boy na lobe est-ce que yo na bomono zalaka boyebisa na nga kwa mona ko tambo so zwande kuno kwa zo atande kuno na moko kama so zwande kuno moko bo siko na lobe po tokende musika te bo bolingini na sa nini po na bino Koko so za poso ke bondela papa. Mama uta bondeli azolinga te. Yubile bokende kuna bondela papa pour surtout ke vacances. Mama banga ka papa. Akokata kolobela papa logo te. Papi ke sala kate lelo mwase ko za na maladi makasi. Moye bisa mobile na ye ezate. Bino pe bana boki ko za na maladi makasi to dialogue ya papa na bana. Moye ezate te. Ngai fona kende na solo na papa na bino. Ah mama. Yo peux pas no bon te so ozui ka temps ko expliquer ya Alain. Ile go ben pas no dictateur quoi. Ezala ka te. Mama, yo kende ka ko ne pas ya Alain o expliquer o bondeli pour que bana ba kende. C'est tout. Bino boza ba basi. Papa bi faut la bongo, il faut ça éveiller à la bino pour beaucoup la bien. Biso la famille na biso il est très athée. Alors bino pe faut botanga na famille na biso ba bala ka bino faut bossi ça ba classe bo bali pour honneur eza na famille. Ki dati wala bino bozo benga kaza makao makasi. Yango yo sala ke bozo ba 70% na classe, yango yo sala ke bozo ba fille modèle. Bozo la kadande konayo parce que dialogue ezala tata na bana. Ezala kate tata asolaka na mwana ye ya mobali yote. Kaka so komi kuna ba peso kamwe eloko muke omeri oseki. Pe likamusu tokende tozonga. Oyebi ke bino bo pesa papa na bino kombo. O papa mawo. O papa boy. O papa songolo pakala. Tata zali nzambe na bino ase. Okoki kotia papa no kombo te. On sait jamais asa ko batela bino et lobina tata mwasi na bino. Mama yo so ba no bo ebi ke ba no mkomso sina ka penga bazo benga penza yale ancien combattant. Oh lion. Papa aboti na kiko za lion. Ba no moni o ba benga pa bango dictateur mabe. Ba benga lion mabe. Ba benga igwe mabe. Ba benga ancien combattant mabe. Mabe ni za wana.
mpo na nga loba bakola bino nde bakoteli bino neti mpo na nga na okipe kolinga mpe bovanda kaka mpo bino namoni bozala na poso nde bazokanga bino bozoyeba te eza intere na bino mwana dinga bana badingaka bazwa mopepe baza na tine ya kotambola bakende pa ya tata mwasi na bango bazwa mopepe yo mpo ozoloba yoka rapport mona pesa koma bana bakoki kopesa papa na bango kombo papa na ngai tata na bana ata yo moko vraiment biso tokondima ndenge na mwana na biso ale ndenge aza na mpe bakoko na biso bapesa papa na bango kombo ezalaka yo oza papa mwana wana ale toboti ye na ngai na yo kende kosolola yo na mwana yo ya mobali bana basepelisi ye basepelisa bana bakende vacances papa bana badecevoir ye te eza quand même esengo boye te papa ayoki yo oza quand même gentité okomisi mpe na ye kokuti boye na église yo mama akendeki église ata so balingaka masanga ngo mama oyo yo na tolongola makambo koloka oyo eza soki koloka te ekomi volonté na yo moko mama oyo nakuti na kati kuna go mosusu oyo ozokomela go mosusu c'est quoi ça mama ozomona teke ozobebisa na bote na yo mosa bongeli na masanga te ozala na ndako masanga moke muziki masanga vi na yo mobima masanga na masanga okobonga ndenge nini na vi mwasi amelaka masanga boye ndenge yo ozomelela te mwasi asolo amelaka masanga pembe na mobali na ye mwa butei moko mibale bakoti misengo na bango na mibali na ye oyo yo masanga okomela seul et puis na moment nyonso motema na yo elingi ce n'est pas bon mama okokotika na vi yo te ya kokendeke na baninga masanga boye quand même c'est pas mal mais c'est trop tout excès nuit Bible lobby yango Bible lobby soki eloko eleki mingi komi mabe yebisanga na mbula nini yo lia communion mbula nini yo lia communion mukolo nini yo koloba nanga chéri na ki église mukolo nini nga mpe naomona eloko omona motema pasi te chéri nanga nde nazana namelanga mpe masanga mingi te ka moke oyo namelaka nasala nanga oyo olingaka nasala
Hein, papa? Mutema pasi makasi. Pas sorti à bar. Na kumuzanga na muto solane na katanda. Sois gentil. Mon amour. Mais tant on a yaka, tout solo la raté. Tout la ramé tout moko. Tout la mukanga no mbe tout moko. Hein? Na tongo to solo li yoke musala ngape na tikali. Mais tout solo bon, na ebité na tu à l'aise neni papa nanga. Siku ana obo manzoto. Na sosi kate po na papa. Non chérie. C'est comme moi on a besoin de réussir une dernière la vie. Tant nous sur la bière, rester ta monnaie aux alatés. Tout ça quand même gentil. Hein? Yebi mutama sanga soka meli masanga. Est-ce que tu l'as la donner mo? Soleil bi magala mnogoye. Chérie, s'il te plaît. Yeb sa mwana yela nga moko wana. Na melaka ya suka pe na obima lisusu te. Po sepela. Chérie, na ndenga mabete na sepelisa yo te na bimati. Moko wana kana mi. On est déjà. Oui, papa. C'est ça qui va bien là. Et c'est pas maman. Ouais. Qu'est-ce que c'est la bourde? La calio a balu qui obo keni soutenu na olela. On s'est peine de nous voyager. À la prochaine façon, vous zongi, la team de vacances, c'est pas à Coco, nous sommes dans 2 semaines. Oui, papa, t'es ok. Ok, tu as besoin. Ok. Bien, vous avez besoin de beaucoup contrôler. Ok. Yo, maman. Regardez. Non. Musala na yogo vinga, musala na yogo tonga, on the leader
Zazie. Non. Il est changé. Maman. Ka papa mdazali. Papa. Oh, Banda. Ça va ma fille? Ça va papa. Tolobi vacances yo, il faut te le faire à la Kinshasa. C'est là. Oh non, c'est même pas ça. Oui, alors? Ozala bien. Oh, papa n'a qu'à la musique, mais il y a des camarades. Mais ça quand même, tu côté là, c'est quoi? Balende on a un bal baya, yo zati. Vous avez moi ça ndengeni yo. Le roi la place makeleza. Vous monte makeleza. Na le moins place makele loba. C'est quoi via yawa na ban yo zati. Vous avez moi ça ndengeni ka bar tayo. Ah? Bazakuna? Yaka sikoyo. Nazoya. Nazokata kaka mbiasi nazakoya. Azoya. Allô? Bobika et barata tout ça quand même battu. Ah chérie nazakoya. Longa kuna yaka mbamba una ka busike ça type. Non zelo siko na non zelo ba famille ya. Ce mec. Non, il y en a pas pananda. C'est mec qui n'a déjà c'est mec qui n'a moi ça y a na bad. Yo mobimba nakopetaka yo mikwema motenge na nguma nakanisa kapeti nakunzemba nakulela ekamuke sukali babote momopataka zakulele na otombola yo mobimba lokolo tombola yango lokolo nangae lokolo Ramses chikaya maboko ya Nzambe makolo ya Jésus lokolo nangae lokolo bere moko ngambisi ya mai lokolo nanga musala na yoko finga musala na yoko tonga onde lidere ya za kozela yo na koyemba na kolela president maya abala kanzele ya babote ajaluba koloba ye abaelezele nakolala nakolota ya solo mbongo yeluba kate nakolala nakolota maya koma ya bere mukunga yebe ngunzai kamokonga na boye yoma kamokonga na zakoloba shako starete mwe sule mazembe nakotombola yo likolo lokolo agricole bla lokolo emadiza yango lokolo yamane paso lokolo tombola yango lokolo madiza yango lokolo savela me lokolo tombola yango lokolo mora mae lokolo madiza yango lokolo tani makali lokolo jimele lokolo maître ando ya kango sake ki matesu bato sake les zéro de moto bato bébé bateau sake Sabrina motema na kati ambiance pona koyamba c'est mec qui en a eu na kati ambiance voilà félicité Bana ndeko nanga mobali. Félicitations. Bana po passer la classe. Na ebisi yo bana balobi mama lokwa tozi na classe vacances photo qui n'est pas tata moi mama e bongo pona mokonzi mboka dictateur alobi jamais bo sepeli Bada kimia. Ça va na le pelo. Ma fille au Mélanie. Tu crées papa. Et toi?
Papa secret. Ah, mbanda na nga dadi. Biso na ndako na biso mukonza mboko wapi kolinga masange kota. Biso sto melaka ba secret yela pe secret na me. Mais yo za na chance pene maman. Bon, il va plus na télé ote ces mecs là. Dès que c'est papa ote tu ne sais pas goussi ko. Na bien, zwa milangi. Ye prémisse, ye scott, ye Guinness. Ah, ces mecs. Banani ozo senga baguana. Ya. Biso kaka ba secret. Ndeko na yo na ndako ne mulenge masange kota. Mama, tika bo. Biso za bataminene. Sucre mingi diabète, un peu de bololo na kati, et à kabelenge mama. Puis yandako, et à kelengite, bobandi après toke na ngana quoi. Mais maman ya na accord, na kati ambiance pour na bino. Maman, là je le va secret. Ah, là je le vite alors. Yo moninga na mena vite alors. Oza ko lokela ngani na nzoto. Pikami. Na kati ambiance pour na. Semeki na moni ambiance na makasi. Mama muziki ya kibeli kolo semeki nanga. Na komema yo. Omona maninga na ngai. Papa. Bon, papa. Ah, ngala kubima na ndako na yope kukuma. Wanda mwana. Nazo nanu kiti. Wapi mayebo? Mayebo. Mayebo. Etikale kanta papa na lena tongo. Bosa papa. Yango no moni bandeko elanga ya ngobo. Soki mbula meno ki papa. Yaya. Ayo. Ndako tunazepe ndenge ba voyager. Zanga mawasa mabengi yo bengi ite. Yaya pardon. Ndako tune ba voyager boy na sepeli kutu ba fanga kuna atambula mbesi la po ya no awate. Voyager bana na mwasi na yo ezongisi ba visite ya zaka boyeti. Kasi abena na yo zaki otenga na ebiso ndeni. Tika. Mama bon. Nzambe. Soki mwasi akende konjete yo linga ko ya ate papa. Loko yebo kota mama na papa na yo mabe papa na ngai. Mwana nga. Mama. Bolangala. Non, likamaba na congé et pas na bino na omona yese pelisa bino. Papa c'est allé sengo. Mais non, ba projet nga na zarala mo na ba na ngai. Bino boyebi angote. Na yebi ke bobenga ngai dictateur nyonso na salaka eza pour venir à ba na nga. Et surtout que ba basi. Nzamba pesinga basi, il faut un certain encadrement pour que lobby ba na nga bazala bien. C'est ça souhait na ngai. Bon mona nga mabe, mais nyonso na salaka ça pour l'intérêt na bango. Et ça la mabe tende ba ke na Kinshasa et pas ndeko na nga moi si c'est pas mal, mais souhait na nga zalaka bazu examen d'état na tindi bango ba ke continuer ba ke tanga na l'étranger. Na souhait na camarade na nga Martin Sentiment na Blaise Lubaki. Ba na poto. Comme ça, bah nous sommes basé diplôme d'état, bah vous qui va quitter les pas na bango. Après, bah compter petit na bango. Papa na boité, attendez ngolobi na nga makaba Martin. Na ba Martin Sentiment bango nyoso papa bazala kapi makamo makasi lo. Non, papa. Papa il faut zala kana nota musu ozo sola pena mwasi. Omoni ngai nyoso na salaka, na ebiti na sala. Le on a tongo na sona général Grand Dakoum. Na Claude Lukolongo. Bah que c'est pas un problème. Ceux qui ont besoin d'examen d'état, bah que kuna moko qui est en États-Unis, mususu atken na France et pas ma Janine Ditina. Voilà. Vous avez ça bongo. Neti siko vacances au bakion. Pour na ngai eza na suye na ngai te. Ngala linga ba bima so besoin d'examen d'état, nde ba bimi ba ke na libanda mboka ba ke continue betide na bon. Nga souci na ngeza bana batanga. Parce que avenir de demain, il faut muto azana mutu. C'est ça souci na ngai. Yala, au monde ozo expliquer boy. Ba idée ça nango bien. To boité. Siko façon de yo ozo mela bango kanda ndele kakayo. Au monde que moi na okikozana na eloko mususu pe yo sa peda. Moi na okikozana eloko mususu na école à comprendre ngote akozana facilité kwa bordeaux te po expliquer yango. Bana bazoka temps ko dialoguer noté ya, mais changer moi dans papa zaka boité.
Papa Zarabote, bana, ceux qui osent te balo se passer. Jusqu'à présent, vous comprendre ngati. Nazo comprendre, mais dis-nous des kanda ya kanda les. Comprendre ngati. Et toi, vous comprendre ngati. Pe botika la comprendre ngati. Baza bana basi. Oyebi bana combien ya basi lelo ba osuka na nzela? Oyebi balo se lonku no répondre ngati. Bon, yo kangai. Ezala yo, ezala ye mama na bino, ezala ye toi. C'est le monde en badikeye. Akeya ke dibele, ou bien songa kaka pracho yo babambe di banka pracha kuzongela. So ke le monde monto za kutia bana na njila. Adingite basala na mbeba. C'est ça. Uzako yuka. Adingite basala juste pambate enjuru ngape koko na kukufa bakundingai. Alors yo za komona ngoma bina ndengi agangela kabana. Or kaza kupesa bangu ndika. Est-ce que bokondima bana ngamo na boti. Nalinga bon bleu ba na bebisa bango. Nani okola bango? Bano ngana boti. C'est pas. OK, d'accord. Jamais. Problème zate lokwa sikoyo. Ozo luka ba mwenyo so pa le lobi na lobi so ba ke ba poto. Nyo se zaka. On est malamu. Na bonga Maman na sala chef. Est-ce que bon Webi bien na sugela la te vimba. Modra bon sobiete, ndo bon sobiete. Oso sisi. Eza taro umbe la sisi. Mama. C'est qui a voté. Ming Chocho na rayon. Ti ozo banga tozo bima. Na omi ndima te. Na ebi mbula te. Ah bon? Donc ngai via. Ko bima na ngai ona ke no melata moi eloko. Na mona ta makelela bato. Donc na ebi sio musique kako ezobeta. Na ebi te loba na télévision. Et puis soko aye, tui, musique yo pona ni tui. Lelo yoka wenze. Neti tongo etana. Te natunia yoka ka wenze. Kaka wenze pili. Toma taseme ki na pardon tozo lexa. Ah bon? Na mona. O lingana. Na sentir. Ah, au vivre. Ah, maman, chocho na rayon. Fais biso ke biso nyoso te. Maman le baito ke biso nyoso biso. Boye pa tata mosi na bino oui ou non. Bon moni etote. Na mona ba. Aïe 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 bino ye yo boke na kermesse. Mais c'est pour mes frères de mélanger c'est ba clip. Oh mais boke ni na ba clip anini. Tika no makamba ba clip. Maman ba ke biso be tika pe biso. Zala na bango biso to ke to ana reta mama. Ya vola ma bosuginga ne boyawa. Izaki avana ke na lingala mwa mukie. Voilà. Na lambi, so na lambi te makofi. Bola me papa bino ngala ke. S'il te plaît, et c'est le psy qui est marié. Pourquoi pas qu'on pexer logo mbalana mbalamba et l'on y longo ba pexa ou ba yo raté. D'après yo, ndo zungo telemisinga awa. Na zela kayo, erozo yande za bien. So mulingi te na benga kayo na déranger ko na téléphone comme nous no benga no déranger yo. Mais respecta er na yo. Ce ko bénéfice na yezani na yo obera ngai. Ozamu o bolingo nga. Na sala pena besoin ko mona yo et ça te ka osposa na ba jour absence bani non. Oyoki non. Kwani? Tu crées des problèmes à la maison, ils ont créé des problèmes. Dernièrement, tu as bien gawa. Mais que femme t'a yamaki téléphone. Il est grand. Téléphone est 4. Et puis charge mon téléphone là qui mais vérifier qui. Il a créé des baba nuit pam pam.
Mais disposez tant na yo dadi. Disposez tant. Parce que nga a besoin na mona kayo. Na besoin bersenga. Na yete. C'est ça. Na yete. O misinga awa. Na comment que banda kala? Yo na no misanga te. Oh. Yo to zongande mo la moka mukebo. Nga zo peso ba valeur na yo. Donc aussi to lingani, to comme propre ba age mo. Nga lo peso ba valeur. Yo pe pesa ba valeur na ngai. Non. Ngai. Comprendre nga s'il te plaît. Hein? Nous en a besoin na yo. Parce que tu sais que ce qui na ndako kimeza te. Yo pour za la kimete. Futsaka na mutu na yo, ajo na zalango. Tu as la propriété, na mukolo na musika, faut pas sanga ba valeur na ngai. Na zo spiko likamwana, tika ko benga nga na téléphone. Ce qui na za na besoin na yo, nga na ko benga. Ko bipe nga la journée de msusu 10 000 fois. C'est quoi ça? Oh. Mais comprendre ngai dadi, comprendre ngai. Hein, il faut la paix pembe nga au consolanga au simbanga et ça nga bien. Mais yo soki o kangami ka sika mo zongo mona ngate na obenga yo. Sozo respecter parole na nga en tout cas na déranger. Ça va, tout de suite on a besoin ni. Yebsanga ngai. Ce que le ban on a besoin. Ce que besoin ka to tema ka to telemi to vanda te. Bon, suis-moi. Bienvenue Moupaya. Voilà les amis Bayambi. Maman présidente. Vraiment. Chine. Dubaï. Hong Kong. Tout. Mais respect. Bana moziki ya mama langaye. Mwana yela na kiti mama via oyo mwasa ya na ngai oyo abotami atikeli ngai libele na komona ngai via queen mada kilo monde awa kilo akongoza mama oyambi bayambi sikoyo meme bino mupaya bomona ye po ye kuna esika azalaka yananga esika vanaka yananga dictateur l'état yé mbala liboso navandi na katikati ya basi ebele bovandi boye bozomela na bino boye eske nzoto eza na ntina te ya bankusu basi oyo libulu bazilisi na mpaka tokomela
bovandi sali boye pourquoi epuis na mawa boye bamama bake wana babinela tata mwasi alati ndeni tantine alati kola na papa mwa talon na single mpe babi tobongama tobima na bango batiki na bango biso ebaka ochange te Mama Via, oye ne kiri les amis. Toyambaka, bato nyonso maboko eza. Yambi mama. Bon, eloko moko amemeli nga na bino. Nga naza na bato ya moziki na ngai. En tout cas, eza wana, se meki na nga tala bino. Lokwa naza koya ana Kinshasa. Na memela pe se meki na ngai. Palme d'or. Wana eza mafuta. Mafuta malonga. Mafuta malonga. Ya RDC eza mafuta ya mbila. Et puis abakomi huile de palme rouge. Na lingala. Sikoyo mafuta ya mbila. Mama, tala nani? Huile de palme rouge. Na lingala. Na lingala mbila. Mafuta ya motane. Mafuta eza na eza lokola mbila ya sika. Ya sika. Oh, c'est ça le mot qui convient. Mongala. Kitoko makasi. Donc mbilo babuki ka lelo. Ndenge mama président alobi. Na lobi na sali zu amemeli ka yo biso. Bongo ya yebaki aza. Yo mobimba nakopetaka yo mikwema motenge na nguma na kanisa kapeti na kunzemba na kulela ekamuke sukali babote momo bataka za kulele na otombola yo mobimba lokolo tombola yango lokolo na ngai lokola Ramses chikaya maboko nzambe makola Jesus
ya mai lokolo nanga lokolo mosala na yo kofinga na otombola yo mobimba lokolo tombola yango lokolo nanga lokolo chika ya maboko ya nzambe lokolo Jésus lokolo nanga lokolo na bere lokolo ndisa mai lokolo nanga lokolo mosala na yo kofinga mosala na yo kotonga onde lidere yaza kozela yo na koyemba na kolela. Et toi, ça là non, comme il y a yo avant dire. Papa, faut se belle langue, so spé moi na kusaka. Ya lo ba. Fungola na biloko na para moni tomate wana oyo tieza muki. Na ti mo kote mama. Mama na ba nzambe bino botala na no likambo nzambe. Sikola sa na ba tomate. Na be fungola na mju. Ah. Bonge bela biloko nde wana tomate moko. Allez ma, bakisi. Bakisi. Mama. Ola ne kozika mama. Akisa nunga mai na tiate mama, bon panda so si susu. Comment tu voulais sika te moi? Ça non no bakisa makala pande no aliaki. Papa. C'est parce que mon thème ma papa. Ninga te o to bozo sepela na ngati. Bino nde boluka kina tika la célibataire. Hein? Loko na tika la célibataire. Pona boya otikela ka biloko na komi na landa ka biloko ko tia. Mama penza na mwana yo ya melisi mabele. Akendo boy. Mama penza na mwana yo ya mo. Akendo boy. Parce que bana la yaki. So étoile la lambi. C'est la ngana sani na mona omema na sa ta provision à 3 jours. Comme ça na ya wa te. Oya te problème nini? Ndako botami yango, ndako koli yango, ndako sa ba classe no yango papa. Oya te problème. Papa makam nini yuzuka sana. Et toi ça nous qui na za pressé, na vanda tuer ni. Ça nous qui ça nous bien. C'est la ngata gamel. Oh ça donc na. Ala. Alobi pema bete. Alobi ta ko kimao. Mais alobi te luki la ye. Biloko o ilende ko sala ali ayango mekolo misaki. Voilà. Hambate ayana. Ya lobby gamel. Gamel te balambi mi nani mi panzi. O ya lingaka. Gamel nani? Non maman. Gamel ezali ki hein. Atelinga biloko na okenango net de bino bango emporter. C'est ça gamel. Hein? Moi ba moyo makamula bino bato makasi ba caractère makasi yango na bagata. En tout cas, bato baza célibataire, bamona pasi. Moi tam qui est à moi c'est dans la bana bazate. O ngana zo mona. Bongo se ba ke bula bobi. Nela Vous c'est gâté, ça me fait mal. Là yo, oza ko seka. Alobi, le fou la moto kodi pupula tako pupula.
bakoya bango magabi bakoya magabi motema jésus grand prêtre bakoya yende kozala de somme kuna ezali masolo ba grand prêtre mère na babiso ba grand prêtre en tout cas se retrouver ici on se retrouver ala luka ba vacances nyonso mama ata vacances ya Pâques boye na ba ya congé kaka ya 4 jours na ça mais c'est 4 jours à part ata des jours yoza mais c'est super bébé ça va j'espère makamno nyonso na bongisaki moi likayabo ndenge oningaki mwa fumba mwa kwanga tout ezali mama to gagné ta non ibaka asa quand même mutu asali voyage aye pourquoi otambusa mosa batu boye banda kutaye nani tosololi te kobimisaka mosa batu boye eza quand même gentil te mbanda nanga dadi omoni mpo na nga moko sikoyo nde nazomona ke nazoka bien nde nazobetaka mwa bato wana semeki na ngai amemi nga namoni mwa minoki mwa miziki namoni mwa bato bazobina eloko mona mona ngo kala semeki nazo se retrouver naza à l'aise ça na nga à l'aise mabisa amekuma en tout cas je suis vraiment à l'aise tika ya bima na ye mobali na ye atiaka à l'aise te semeki tika ya ozoki mbanda na ngai omoni esika navandaka kuna naza na kimia te kuna epa navandaka namonaka ata libanda te kobima na kobima kutu tovandaka na ndenge nazawa nde babaka quand les chats ne parlent pas les souris dansent olobiango c'est ça les mots qui convient si yoza malamu mobali nanga sois bien si mobali oyo tika nzambe apesanga ni mobali tozoya ta eza te yaya bon chérie à tout à l'heure yaka mbangu yaka sala mbangu bandeko shosho kende tuna papa mnosoko omela nini biloko na ye yo servir opesa ndeko bo shosho mamwaye wa tokotambola moke omona lisasa mpona kokima makele nayebi te baizine mosusu esalaka donc 24 heures sur 24 heures napemaka te mpona eloko makelele chaque jour s'apprêter tokende tambusa mwa makolo Papa de naza obungama déjà na bien non ça c'est magnifique bébé ça merci papa ok na biso ça Allô? Allô chérie. Allô? Allô chérie. Vous êtes maquillé les boys? Hey, t'as pas ça ma bête? Vous êtes pas bruit. T'as pas ça ma bête? Mais réponds-moi, tu es où? Appelle ça ma bête. N'a ça la semaine que c'est là hier.
Mais réponds-moi, tu es où? Alors Yaya moto. Oui, Ebakata. Osika te Yaya. Azana ngai sebe to ngai. Non, na kanti ma bête mais boza place moko makele les makasi. On dirait boza na boîte de nuit ou quoi, je ne sais pas. Musique ozoyo kaka ataka Kinshasa ba terrasse comme partout, to ana victoire, to zo tambola, ba ngana kiliki. OK, d'accord. Bozala bien. Yo vendez là. Hein? T'inquiète pas. Les avocats de là. Je veux bébé. Je vois que tu as solo la surprise. Tu vas nous la flatter. S'il te plaît, ma fille, même à tes cheveux au mégaté. Puis, $100, ma fille. Et deux, moi, attends sur moi. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. Prends. Bon, la téléphone. Hein? Regarde-moi ça. Tu as mal, tu as 09 98 33 53 72. Mais comment tonton Mayala? Pourquoi non comment tonton Dadidi? C'est simple. Comment tonton Mayala? Parce que ce qu'il a bien dit, il va dire tonton Mayala. Pour la
on la bendisse, ma grâce. Ça va? Courage, il est là, c'est là. Papa, la maman, c'est là. tuzalaka bisumba nezinyawo bamaka bo bashasi c'est pas du tout wapi pour moi ai d'aller on peut les biche tu vas pas me parler c'est pas du tout ba fantaisie mon mari et puis il est beau et je suis encore à Pio ba fantaisie tout il y a un autre lilo tuku il y a pas de il faut bien wapi
Ils ont la touille. Ils ont la tango sikoyo. Oh non, la tango la poko. Quand tu m'as rouge talaka. Et aussi en moi. Ils attendent de tout le festival. Ils ont dit, il y a soumis le caillou mon coup. On a la tué. Ça non, ça non, Bébé. Bébé. Chérie, n'a le bien. Oh. Écoutez, aujourd'hui, tu as raison, bébé. Vous avez raison, il y a tout ça là. On a expliqué place na outil pourquoi la remet. Au sélecate bébé viens. Daddy, non chérie. Aux ont fait distraction. Donc distraction est un darling. T'es yebisanga, l'autre personne a raison. Tu as raison, je Ah, Daddy Boniko. Écoutez. Donc il y a un personne qui a benga kayo. Oh, et puis on ne sait pas n'importe quoi. Toi, Ernie. Ernie ne veut pas singa awa. T'es yebisanga toi, Ernie. Tu as raison, bébé. Hein? Non. T'es Daddy, yebisanga zani. Non, j'ai. Faut tant olinga inga. Mutatinda ki ote ba obligé ki ote. Yo mo mona ingo lulingo sepe nanga. So sepe nanga soute yebisanga. C'est tout. Non, bébé, écoutez. J'ai eu un petit contretemps de rien du tout. Donc, on a eu contretemps, mon cas, il y a mon cache. Il y a mon quai, va nous expliquer. Sois tranquille, chérie. Mais toi. Non, fan de pour non parce que na women non fan de na lobby pas na wucho yebité pas comme na kuta na yebité on moni na rompa bandal ba buki pon wana na emission na sala au moins 4 heures de temps embouteillage non tika mutu kana yo pour yebia embouteillage na bandal wana 5 chantiers mais ça na ngezo sala yo muli banzela ngezo sala ma chérie nanga pourquoi vous silika kali kambo vérifier d'après quand si na ko tindo pena wo yovana no ah na ki osala na ba makambo soki nini na tambuli tambulala na tika est-ce que na ko sala façon on doit vivre toi na on sepela on ata mukete na zo sepela te to changer te ngana to tika yo kana te oyoki so ko changer te yeba ngo ça au marié so zo continuer ka boy na ko se permettre ko tina ndako na ko luko kuna non oui wana o dépasser ba mona non se permettre ko tipa na yo moi sino yeba nga comme ça to yebana ne ba personne za landeni téléphone ko na za ko boya ah ozo makolono ya elo libi wo luka kana elo ni ngo sala c'est quoi ça na été mais c'est que non rien là écoutez le baba contre temps embouteillage il veut dire que 5 chantiers tout ça mais ça c'est quoi faut ça la maîtrise ba moment mususu yo ka songa la linga côté le yo rola tableau torbo oh Mylène à côté comme Mylène Bouens n'est que on négocie avec Mylène Bouens là il va monter cher boy oh faut mutaza non faut que ta capote oh attends va ni place mbongo ça oh soko uzaka na pote to yana wote baka ne 20 minutes non c'est là yo au dette na château d'eau tanga tindi biloko na ataka kyango yote. Vous savez pas comment on va faire ça, minel.
Pourquoi vous voulez toujours au crème blanc papa? Faut se maîtriser. Mais ça n'a tout ça là sur yo bien. Yo suis mon akamutai. Makam na tout ça le yipte. O fandi singa na lobate. Na osa nyonso yo lingi nga ekeko na na fandi na zoti soki e no bomela nga tango bomela nga journée yo ke biyenga no soki nini nga ekeko na yo fandi la yo. Pas boniko? Non, c'est maîtrisé chérie. Écoutez, nous avons un rendez-vous ya kitoko. Donc zala poser chérie, biloko zouta Château Rouge. Yom tozo charge là. Zela kaka edouige matete benga ngai. Tant faciliter ngai au mona rose matete. Yom to faciliter biloko wana. Tant que biloko zouta d'abord ba seki toko na. Osala na kisasa oh sur la ba rose matete na poto. Osala déjà la relation. Les no faciliter moto ko kende pe yo pour que ba pari yango ozongi. Pourquoi vous avez ramonté ma loko sobo? Sois posé chérie. Mais la token. C'est la token. Yo to zonga net mo mo la mkemo boy. Ngaza Cédric matete te. Solo ko saka ba aventure na mikem kala ke luka ba Martin Santima. Bino na bino ba agi moko. Pas chez moi. Ngala quand même papa.